donc mututu azana facilité kota lango. Alors nga na contrôler te que oyo mutu atali émission nga azana 18 ans 20 ans te nga no lobi pona mwana na ngai pona mwana na ngande nazala na ye jamais na ko linga kino ai découvrir musala o mama zo sala non lingangouti soki ke un jour que moi nga koli akomi mama azu penza donc wana ndi na ko fandisa ye na ko ko talisa ye ke te mama mondo so koli boy komo zo de mibali fo e bandi ngoza na mobali bobo wana sko na komo bon ngamuko nga na balite non na balite mais so na bali nyonso na lo banon salango. Parce que yo na mobilité comment yo koki ko pesa bato cours non yo mobilité ozana une expérience ya libala te o pesa ka bato bazana kasa linda ka libala cours et ba maîtriser pe tandis que yo na côté na yo na no balate. Bon na pesa bango cours parce que omoni ebela bato bazali baza ba faible na mbetu ebela mibali na basi baza ba faible na mbetu quand même atanga non na balite mais naza déjà na nini belé naza na ma quantité inspiration ngeza déjà belé pour ne ba que non un jour so na bali donc mutola kisanga lisusu yo sana mbetu azate mutoli ebisanga su ke mbetu basala bo azate donc amona yebi yango tine ebisa ba fani na ngane blete na mbetu non ngana sala rango parce que nebi que non so ngana bali na mona pasité pe mobali na nga kwa mate so ki na bali mobali aza makasité na mbeto alors non comme c'est makasi so pe ngana donc ngamo kutu non oza na makasi po mobali na nga pe faza pe makasi mobali non yepe faza ka makasi bon ce que bato balobi tam susu bosala ngo na nko boyebi na bino ebelete mais bolimbo faire voir kaka bato balandara bino ke bino nde boyebi or ke na kati na bino bosala na bino makambo wana te bolika bo besa bato mitema. Bon eza ndenga mutu na mutaza nzoto na ye mutu mususu ko loba ayebi mayebi pete mususu pa ko loba yete aye na koma skoko teye na koma skoko la kisaye po ay chouete na libala na ye mais pour na bano batala ranga wana en tout cas na ne loko pe o pekisa bango te na pe ne loko lobela bango te bon balanda nga kaka non yo faut le pose à maman vous êtes un moi nous sommes responsables na bano pe bolando yo pe faut pesa bango conseil puis aka te conseil wana o pesa ka pesa pa mwana na yo moko faut pesa pe na bayo nyos balanda ka yo baza moins de 18 ans. Est-ce que oyebi ki eza na tala peka na YouTube na mona bana mo peka ya mikie ba osala ka be émission o na tala ngo na mona ponga pe na kota YouTube na mona bana moko peka ya mikie donc 17 ans 16 ans 18 ans ba osala ka émission o na yeba ndete chaîne on sukiza ya nani. Alors ngana ko pekisa bango na lobi na ngaki no bana wana batala te mais YouTube ezoboaka tango ezoboaka wana mwana ya 18 ans azana téléphone Android mwana ya 16 ans azana téléphone Android azoluka kota bande découvrir ba bloc fille asungaka ba demini nana fille sungaka kolemba te kotika nana fille motema malamu e bosabone trona Boss abonné trop na planète Nana et fille. Boss abonné trop na planète Nana et fille. Boss abonné trop. Alors merci bino ki bandi konanga boss abonné na planète Nana et fille. Vraiment ils chaîne ya biso nyonso. Vraiment boss abonné so bo monika ki tolia peta na kati c'est qui fait ya mo base. Donc on a beaucoup de boss abonné bola na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo. Nzambi courage yope base. Vraiment na lingi bino trop vraiment merci. Planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois, mon swag, le prince Rassel, le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, tous les yeux virés, braqués vers planète et fille, nana et fille, tous s'abonner massivement. Donc, abonnez les bino, je vous demande, tous s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualité, planète nana et fille, TV, s'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Yo s'abonner kaka. Au moins là perdre de l'eau on se perd. Asungaka tabana babola. Nana efia asungaka tabana bazanga baboti. Nana efie
azana ONG nana efie asungaka bademini nana. Bonjour très chers fidèles internautes. Bafan nyonso balandaka biso na planète nana efie mbote na bino. Toujours sur le même numéro et avec une nouvelle page Toya Rabino chaque fois. Yakobe Telebino Lisolo moko tozana ye na Nelly Bilengi. Un grand merci na bafan na biso nyonso balandaka biso ya planète nana efie. Un grand merci encore na la baronne maman, celle qu'on appelle Nana Efie. Donc merci mingi na occasion pesa biso toujours ya koleka na chaîne oyo planète nana efie. Na bafano ba sabona ka ba partager ka ba lien na biso, ba remarque na bino sala ka biso bien. Lelo toye na bino lisolo ya Nelly Bilengi. Na yambiye lelo obeta biso lisolo na mon parcours na ye, comment émission na ye sans tabou ezo évoluer. Ba fan na biso o ba lobelaka ye. Et na oya constaté selon parcours na ye à émission ya émission na biso ya sans tabou. Bonjour Nelly. Bonjour. Bonio. Bien. Ah, ezo kenon bien. Ezo kende. C'est que ça vous s'est retrouvé. Comme ezo kende bien en gros. Ouais. Bon, soit on a bien s'est retrouvé, t'es ce qui n'a qu'aussi. Donc on s'est retrouvé. Ok. Bon, disolo tozui nango ya lelo kubeta moi lo moi mkie selon parcours na yo ya émission ya Santa Bunungu salaka. Ba fan no balobara nini tangu yo salaka émission Santa bo po salaka mamba elengi. O se pelisa ba fan na biso ya planète nana efie. Siko eloko nini o yo za ko se retrouver. Makamni o yo salaka ya bien o ba fan na yo ba bengaka yo en privé balobara na yo. Bon, maram on na salaka ya bien o ba fan na ba benga balobela ngai. Donc balobela ngai kandi na salaka émission na ngai ndi na lobaka. Donc non nyoso ya ngana salaka ezalaka bien. Donc balobaka malamu. Nelly Bilengi o toninge toye banana ba fan to moni balobi mingi makambo yo lobaka na TV wana yo lobaka na batu na ba chaîne internet ke non kosala boy mwasi mobali affaire moi sinon mobali kosokola ba son et tout est-ce que yo moko pe osala makambo wana yo lobaka na batu? Bon ngamuko ngana na balite non na balite mais so na bali nyonso na loba no salango. Parce que yo na mobilité, comment yo koki ko pesa bato cours non yo mobilité ozana une expérience ya libala te o pesa ka bato bazana kasa linda ka libala cours et ba maîtriser pe tandis que yo na côté na yo na no balate. Bon na pesa bango cours parce que omoni ebela bato bazali baza ba faible na mbetu ebela mibali na basi baza ba faible na mbetu quand même atanga non na balte mais naza déjà na nini belé naza déjà na ma quantité inspiration na ngeza déjà belé pour ne ba que non un jour so na bali donc mutola kisanga lisusu yo sana mbetu azate mutoli ebisanga suke mbetu basala bo azate donc amona ya ko tende na ko kopesa toli na ba oyo baza faible te na mbetu non ngana sala rango parce que ne bike non so ngana bali na mona pasité pe mobali na ngonyo kwa mate so ki na bali mobali aza makasité na mbetu alors non comme c'est makasi so pe ngana donc ngamo kutu non za non makasi po mobali na ngapi faza pe makasi mobali non yepe faza ka makasi. Bon siko batu balobi ta msusu bosala ngo na nko boyebi na bino ebelete mais bolingo faire voir kaka bato balandaka bino ke bino nde boyebi or ke na kati na bino bosala na bino makambo wana te bolika bobesa bato mitema. Bon eza ndenga mutu na mutazana njoto na ye mutu mususu akoloba ayebi mayebi pete mususu pa koloba yebi te mayebi donc eza ka ndenga mutu akoyeba ke mutu wana yebi oka ko découvrir yendo yeba force mutu. Ok. Nelisa question moko ba fan batunaki na musala oyo salaka. Est-ce que vous s'attendra pas un jour au vendanda kwa libala mobali pe ou alandara peut-être ba l'un de nos fans au balandara yo que mutu moko pas proposé au bali na musala o kayo salako? Mais oui
soki mobali moko apropose ya balanga na mosala onosala no ndima po eza pe na bamibali mosusu kaka nga alinga na mwasi nanga asala ba émission te po bato ebele mamona yango ba émission salté waka tinga no linga te jamais mwasi nanga asala ba émission salté pe ba msu bakasaka nde biso tosala ba émission boye tozala bandumba toza ba chel non. Kasi bato balobi ke boza bandumba po komona mwana mwasi bozoloba eloko na kombo nango ozotanga eloko na kombo nango en plus na biema na bino nde bozala na mbeto avec non c'est que bino boza bandumba ya mwana bo préféra musala oyo tozala bandumba te na lobaka ngo na émission moko boye ke ngane na bona responsable non na mama ya mwana ngaza déjà ça poussani déjà aza pe na ba classe likolo donc soki na sala ka émission oyo na sala ngo pona ke na biki no ekotela ngani mbongo na sala ngo pona biki ekotela ngambongo alors pona ki ndumba vraiment jamais ngana na donc na habité soki ba misusu basala ngo bazala vraiment bandumba mais nga vraiment neli ndi na sala ka émission nga boye vraiment ba fan nga balandanga ba tchana mituna bango keneli azaka chelte neli azandumba te. Nazomi na réponse normalement au pays que aux arts responsables nous en moi na déjà na âge mon que élevé mais non moi non parce que nous ne sommes pas des américains, nous ne sommes pas des européens, nous sommes des bantous que moi na yo amona yo maman zo sala émission mon ko ya sans tabou wazolo bela elo konelo na kombo nango et amoni sous maman na habillement mon ko est un peu bizarre de toi-même le baranini pour expliquer moi anoni et ta famille ceux qui ba moni ba image na yo na ba mission salaka et dérange raté bon pour na non on a répondre na pour na mwana donc pour na mwana vraiment wana pour moi non lingate ke à comprendre que maman a sala mo boy non lingamote. Et puis pour la famille, bon, le long année na sina comme na boye famille son belanga ilambate famille ele sangate la tsangate na des responsables na moko. Donc ce qui famille na emoni dès que batuni nga oui non yebisa bango ke non na sala rango mabende zala ke non o sala ka yango émission zo sala makambo zo lobela na émission o sala yango pe. Alors ndaku ba mona ke non makam na o lobela na émission na sala yango te moye pe ba boya ki ko sala suffisati pour baby ki non sala ka émission yo lobi mwana na yo a jamais ko ya olingate comment yo mtebi ke ozandumba te émission sala ka pour aider yo édifier pe ba fan na biso ya planète na efie édifier bango comment ce ko lingate mwana na yo propre oyo oboti aiba musala mama na ya sala te que amona ka mama na ya bimi azonga bi esika mbongo wane utaka te mama na ye musala sala ka ebite esa sala ndenge nini c'est que ça musala moko ya malamu te pona yo pozo garder voir même pas mwana na yo moko boti non eza musala ya mabete po musala oya mabe eza ke no ozula ngo ata sans fronté mais tant ozula ngo ne fiske ata moi 10 francs eza musala mabete soki to boya na koki ko boya pona mwana na ngai eza pona ko bebisa mémoire na été ça pour nous bébé sa mémoire n'est en plus ça sous moi si moni bana basala bablom so emsunga pe na ko ya bo tango atala de ba mama lobaka a komi kokotsa mayele moko boy na kata mutu na ye donc ezala bien te emso ko bébé sa bandela classe na ye emso ko bébé sa mo va venir na ye pour na nini na bi ke note mama na nga pasala ngo alors on a mi bomba kana pour na mwana na nga vraiment na mi bombaka. Ce qu'on dit moi aza ko tout monde moi si ça tombe bien dès que yo expliquera ba fan nyonso moi na so ke tomber peut-être na image na yo okopi ko 27 sala boye ce que yo ozo bombe ya déjà moi mais bano baza libanda pe batalaka basimba pe ba téléphone batalaka ba image o yo zo sabango pe bazaba na mike ce que conseil yo opesa na bayo nyonso balandaka yo pour na bana na bango pe balandaka baza peut-être moins de 18 ans 15 ans balandaka pe yo pour na bana ya mikolo yo privé zate nyonso ekoma nango public tandis que yo boyi mwana na yo ayeba po akobeba akozalanda so nzela classe te me bana ya bato misusu balanda bon
bana wana oyo bato mosusu balandanga nazala te place batala ba telefone nazala te nga na osala nange mission babwaki yango na kati ya internet donc mutu tu azana facilité kotala ngo alors nga na contrôler te que oyo mutu atali mission na nga azana 18 ans 20 ans te nga na lobi pona mwana na ngai pona mwana na nga nde nazala na ye jamais na kolinga ki non ai découvrir musala o mama zo sala non lingango ti soki ke un jour que moi na nga koli akomi mama azu penza donc wana ndi na ko fandisa ye na ko ndi ko talisa ye ke te mama mondo so koli boy komo zo de mibali fo e bandingo za na mobali bobo wana sko na ko moteya ye na ko masko koteya na ko masko kolakisa ye po ai chouete na libala na ye mais pour na banu batala nga wana en tout cas na ne loko pe opekisa bango te na pe ne loko lobela bango te bon balanda nga kaka na yo faut le pose à maman vous êtes un moi nous a responsable na banu pe bolando yo faut pesa bango conseil puis aka te conseil wana opesa ka peso pa mwana na yo moko faut pesa pe na bayo nyso balanda ka yo baza moins de 18 ans. Est-ce que oyebi ki eza na tala peka na YouTube na mona bana mo peka ya mikie ba osala ka be émission o natala ngo na mona ponga pe na kota YouTube na mona bana moko peka ya mkie dans 17 ans 16 ans 18 ans ba osala ka émission o na yeba ndete chaîne on sukeza ya nani alors ngana ko pekisa bango na lobi na ngake no bana wana batala te mais YouTube ezoboaka tango ezoboaka wana mwana ya 18 ans azana téléphone Android mwana ya 16 ans azana téléphone Android azoluka kota bande découvrir ba biloko moko elekanaka na YouTube parce que attaque ngana pekisi bango mais na bango bisika bazala kana batala kaka donc imunke na rolo bananga na lobi na ngaka kaka mais esungi nango bango te mpo baotala na bango ndeki basi ba mesanda da kotala baotala kaka baloba te ke loko balanda ke loko nga na pekisa ki loko nga na opekisa mwana nga seki na pekisa pe bango batala rate bango baotala. Ok, question sur ça bafanda lobby est-ce que na musala oyo sala ka musala oyo sala ka is vraiment bénéfique pour na yo pour musala so mutune so so sala azora bénéfice même kindumba pesa un bénéfice nango est-ce que musala oyo sala ka za bénéfice nango o gagner ba relation ya mibali ya poto ba koli to mbongo oyo zo kana musala o ah oui musala o non sala oui ça na bénéfice et un bénéfice nango izaka nga moko non ndi nazaboye naza bien donc ba relation pe efungwami mwa mingi donc voilà donc musa na oza ko se retrouver le lorsque so mobali albi non nga pe na honorer yo donc acha ona ndako image wana na nelongwa apeki sosko ba émission aboye oko continuer to ko boya po mobali alingi a s'engager siko na yo pona libala mais ce qui mobala alingi ngai non abisinga ke non ngamna sina bali déjà donc na ndimi pete ya mobali moko pete o akoyiko bala mwasi na ye akutie soit na kindumba soit akutie na vie moko boya mabe andimi mwasi wana bala na vie wana pe mwasi na continuer vie wana izala ati donc mobali wa kondima ko bala ngai ata na kata musala oyo soka bisinga na tika oui non tika siko chéri obozala na ye obozana pozangi charité chéri obozana etikota kamona babiloko yo sala ka ba misha ba santa bo o et créer la que pata ba problème te na relation amoureuse na yo non aibi keza na kama solo donc to solo la kaka ezaka ndingo talisa batu ndeni nyozalela donc aluba iloti. Bon, relation ni bozala nango entre Merdi Bilengi, Sarah Bilengi, na ba présentatrice musoso basala ka ba Michel Santa bozala na ba ranke to bozala na bino bien ya sala émission na e cartonné na ndenge na yo ko sali cartonné to bozala na ba guerre d'esprit. Vraiment nga pani li Bilengi na zaboye na tikalo za la guerre d'esprit na mutute donc asala oyangai natala pe ya mutute nalanda pe vie privée mutute donc na ebi pe bangote na mona bangoka na YouTube donc na ki papa vie na bangote.
Ok. So Nelly bilingue. Yebisa biso non na bafano na so ba Holanda. Message nyo ko lancer pa na ba bato nyo so bazara peut-être abengio. Abengio abimisi déjà peni na ye pour se satisfaire atala makambo yo lobaka na bango ceux qui yo posa bongo. Abengio na appel vidéo abimisi déjà peni na ye aza ko se masturber aza a besoin à se sentir satisfait pour yepa yoka bien yopo yoka bien message nous lancer na ba faille na wana. Oui, vraiment, en tout cas, nous avons vraiment pas fan nangai tout au balanda ngai. Oh, vraiment, bazala mingi na ki ba bengi nga boemba moko appel vidéo. Ba moko appel vidéo au mona bango nde ba osala. En tout cas, donc et ça là nga pasi e belé na bloka bango so donc na monika muta benga na appel vidéo a salika eloko ana mbamo na okata embu na ko bloquer mba moko po yo sala ozo sala eloko na téléphone o mona nunga iti nazana nga wana ti o bengi nunga kako o mona nga kana elongi apamba mais ozo kuno zo simba eloko na yo o moti mtu ozo mimonisa pasi apamba o minyo ko lanjoto pamba sentiment ya eloko ezalaka soko koti kacha mwasi okoti na kacha mwasi osibi mwasi oyoki sentiment mais yo sibi no mutu te ka obengi ka mutu mba moko appel vidéo obani yo moko misimba sentiment nini oyoka o mikota ba femme de nuit na nzoto na yo moko en tout cas no senga bato abongo vraiment ba onyo so balandanga ba benga ngala ba appel vidéo pour no laksanga ba peni na ba pour no laksanga ba mitaka na ba na besoin na ngoti. S'il vous plaît vraiment on a besoin ya babilo qu'on a bino wanati donc ceux qui bo benga na appel vidéo na ndenga normal au mona nele on ndenga zalaka na oyamba bino ceux qui bo benga na appel normal na oyamba bino mais déjà vers la fin de notre mission nalingi o pesa moi mot de la fin na yo na ba fa nyonso ya planète na efie na boss na biso azolanda biso ya na efie sikazali message ni ozo lancer paf ba fan na yo na boss na azolanda yo na émission na yo ya Santa Boyo salaka. Oui na pesika merci na ba fan na nyonso o baninga ko s'abonner o pe ba s'abonner déjà na kati ya nana efi na pesi minuka nyonso bambote na bino donc bo continuer toujours na ko s'abonner bo continuer toujours na ko sepela na émission na bino ya Nelly bilengi nazana pona bino nazana pe pona sepelisa bino donc na pesi merci na planète nana efi donc ya nana efi mbote bisika ozali donc bambote na we belé vraiment maman merci vraiment to comme na suka ya émission na biso bolandi ndenge Nelly alobi en tout cas nga nazanga mingi okoloba te parce que Nelly moko esi alobi na nga zola c'est juste un message na ba fan na biso o babenga ka Nelly vous êtes de responsables bozana ba bana na banda kuna bino bozana basi si vous avez besoin de Nelly faites-le dans le calme et non au bengi mutu directement appel vidéo au bimisi peni na yo. Nelly n'a pas besoin de ça. À plus boza musika et pas musika. Okozala satisfait tes papa. Oza responsable, oza homme mature. Vous êtes des hommes matures. Pour ça lango loko la bato malam. Si vous avez besoin d'encouragement ou encourager Nelly, moi quelque chose, moi nini, ça c'est fait, on se comprend. Et non, obimisi déjà peni na on appelle vidéo ko baby sa relation tam so mutan ozo sala ngwe bite ke Nelly wana pas na chérie na ye. En tout cas na ba fan nyonso ya planète na fille. Moi c'était mingi tozo betela na bana mibali. O nyonso basala ke babilo ko bongo. En tout cas soyons sérieux. Soyez plutôt sérieux hein na biloko bozo sala parce que Nelly n'a pas besoin de voir votre peni, elle n'a pas besoin de voir ce qui nini. Ce que vous avez besoin elo mozo de ranger. Nelly le ba ki solo mo benaza besoin na ba vérité. Ko to basala kani ko to basala ni oui aza mutu akoyede yo parce que biso nesto kokate o ye pas oloba na ko okipe nante yo poko baksa implice tout qu'on paye pas ko baksa implice. En tout cas un grand merci na bino nyonso bolanda ki biso, un grand merci na bayo nyonso balanda ka biso.
Bayo nyonso babengaka biso pona ba reproche, pona ba conseil, pona ba encouragement. En tout cas, un grand merci Nabino, un grand merci à la régie, un grand merci Naya Nana et fille et la baronne, un grand merci encore na ba fan nyonso ya planète Nana et fille. Un grand merci à Kevin Dibanzi là, le jeune boss, autrement dit du bac pro. En tout cas un jeune bien là, un jeune beau. En tout cas un grand merci à toi. Je te salue là où tu es. Un grand merci à toutes mes fans et bato nyonso balinga kajaja mam. Je vous aime aussi beaucoup. Continuez toujours de s'abonner et partager le lien massivement. Ngana bino tokutani, à la prochaine numéro. Bye. Otika nana efie motema malamu e bosabone trona bosabone trop Na planète nana et fille. bosabone trop e